Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, koi, mboka ngo mokengeli, léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Boya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Mbote na bino nyonso balandi ya Info Plus HD bino ba oyo zususu occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo ngai HD Bula la Colombe na sepelaka komona bino ebele boye liboso ya poste téléviseur na bino tika tofungola basango na biso kuna na Angola précisément na Luanda epai wapi sommet ya quadripartite esalemaki kuna pona situation sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo ba détail na élément oyo. Sommet ya quadripartite oyo esalemaki kuna na Luanda précisément na Angola pour la situation sécuritaire na Est ya RDC boyebake ba exiger retrait immédiat pe sans condition ya ba groupes armés oyo esemaka terreur kuna na Est ya RDC particulièrement ba M23 ba ADF na ba FDLR pe asaluaki ba progrès réalisé na préparation ya ba site précatonnement pe ya catonnement pour na désarmement ya ba M23 pe ba troupes armées mususu pe asulignaki lisusu nécessité ya ko poursuivre mise en œuvre ya programme ya DDRC-3S pour na ba ex-combattant pe na sommet oyo basengaki lisusu na commission ya Africa Union ba convoquer réunion moko ya ba chef d'état-major ya ba défense ya ba membre pona ko coordonner ba déploiement oyo ezali pe oyo eza prévu na Est ya République démocratique du Congo pe nyonso esalema na accord ya RDC pe kaka wana na sommet oyo ba reconnaître ba effort déployé ya ba forces armées ya RDC ya EAC pe ya MONUSCO oyo ezo viser ko éradiquer ba force négative nyonso oyo baza coopérer na région oyo pe ba rendre hommage na ba différentes victimes mingi ba civil oyo bakwela makama pona ba guerre oyo elekanaka na Est ya RDC tozala kondima ke nyonso oyo ezosalema kaka pona koluka kimia ekota na RDC kuna na Est na yango. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participa kibongo na 3e forum national ya vaccination pe éradication ya poliomyélite awa na RDC ba détail bulani. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa kibongo par na clôture ya 3e forum national sur la vaccination pe éradication ya poliomyélite na kati ya RDC. Ezala kibongo mokolo ya mercredi na ville province ya Kinshasa kasi ouverture ya forum oyo esalema kibongo mokolo ya mardi 27 juin na Fleuve Congo Hotel. Boyebake na ba assise oyo tomonaki participation ya ba personnalité oyo bazalaka bongo na politique, médecine pe ya santé publique na ba partenaires bilatéraux pe multilatéraux bango nyonso bazalaki wana pona koyoka pe koyeba nini bakoki kosala pona ko éradiquer polio na kati ya RDC. Kasi tango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba asalaki appel ya ko redoubler ba effort pona ko atteindre bana nyonso na vaccination pe ata mwana moko te a souffrir lisusu na polio na kati ya RDC pe asengaki na mutu nyonso a demeurer na engagement oyo pona bana na biso pe pona ba congolais nyonso bakoka ko vivre en bonne santé pona ko prospérer na notre cher beau et grand pays oyo ezali bongo République démocratique du Congo. Wala maloba ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Tobetaka kalisolo ya chef de l'État pona koyebisa bino que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a célébré kibongo fête ya Eid El Kebir na communauté musulmane ya République démocratique du Congo mobimba ba détail na élément oyo. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré kibongo fête ya Eid El Kebir na mosquée ya Rasoul elongo na communauté islam ya République démocratique du Congo. Pe chef de l'État asengaki na ba musulman bazala na bomoko pe alobaki na bango lisusu ke ye moko ako accompagner bango pona koluka unité wana. Abakisaki lisusu koloba ke nini esala ke bakabwana alors que bango nyonso bazalaka ko croire kaka na Allah le miséricordieux. Wana atunaki ba interlocuteur avant a mentionné importance ya poids démographique ya communauté musulmane na kati ya RDC. Pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité ki ba femme musulmane ba s'engager na ba parti politique, ba s'inscrire na ba liste électorale na kati ya ba parti politique ya choix na bango moko. Wana maloba ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo liboso ya communauté musulmane ya République démocratique du Congo. Ba finaliste ya humanité babanda kibongo examen d'état mokolo ya lundi 26 juin oyo kasi esili mokolo ya jeudi 29 juin oyo ba détail Plamedi Kibwana alobeli yango bolandi. Jeudi 29 juin 2023, ezali clôture ya ba épreuve ya examen d'état pour na ba élève finaliste na ba étendue nyonso ya République démocratique du Congo. Kasi ba épreuve yango ebandaki lundi 26 juin 2023. Pe ba élève finaliste nyonso bazalaki na esengo mingi penza pour na fin ya ba épreuve na bango. Pe bazalaki maloba te na micro ya magazine Info Plus HD. Et les qui n'ont bien sauf que bah difficulté moi mon que te côté dans mon école les que premièrement tous qui donnent bah surveillant dans quartier et puis bah tiens biso sous bah caméra mais à part ça s'est bien passé. Bon examen les qui n'ont bien quand même quand bah difficulté te côté dans bah centre bah c'est là biso bah caméra bah chef du centre pendant bah là pendant trop dit pendant la biso pendant mais avec Dieu examen les qui ont bien. En tout cas, ambiance c'est là qui m'a kasi penza et pas ya ba élève finaliste kasi kosi examen d'état ezali nango na nous réussite été pour façon ba élève yango bazo sepela topé bazo kosala ba ambiance na bango neti kaka ba résultat yango esi ebimi ko sepela ezali nango mabete kasi bo garder kaka ba bonne manière na bino ti mukolo ba résultat yango ekobima yango magazine Info Plus et souhaiter bino kaka ba bonne chance. Koka mona RDC tope na ville province ya Kinshasa dollar réseau mata seko mata to ebite soki to kosuka na yango wapi le 30 juin pe obalaka kibiso kalate jour J moins. Likambo ya dollar o na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo ekomi ko bangisa bato po façon ezomata okondima te pourtant gouvernement e prometaki na population était na mois de juin dollar ekokita kasi eza le contraire na mois de juin ngo dollar e mati lisusu koleka bilo moko bolanda réaction ya population. Bon ça ma pasi maninga ba faire esimbate j'ai que mabe makasi par rapport dollar e mata chaque jour. Et puis, ça a suivi la boutique dans la pharmacie. Au moins, la boutique à Tieto, pharmacie à Tieto, Moutaote Kamassango à Tieto. Il faut ministre, ça a suivi. Bon, à part ça, vraiment, dans ce game, Matamingi, comme Kendarabiente, c'est ça. Moi, je suis un peu nombreux. Tu es un peu de $10. Non, c'est pas un frais belé. Ce que bon, Moutou, c'est un franc. Tu as moi, tu je sais pas mboka na biso suto kenda wapi. Il fallait attendre sous à l'époque non la bambon ezaki ba centime ba 1 centime ba 5 francs ba 10 francs. Mais jusqu'à l'ambon on a biso za valeur té. Mais pour le moment et comme année yo tout année zo les cas dollar ils ont mata. Comme to comme la 2024. To continue kuna 2024 mais dollar comme na 24 000 francs. Ce que surtout comme la 2024, batika kwa mbuyara bato. Bato bazo matara dollar ezara bango moko. Bato bana bambongo ba ministre na ba député. En tout cas, ministre économie pe gouvernement botala nanu likambo etali dollar pour population ezo souffrir makasi. Mais moi de juin yango pe bolobaki yango ekomi. Tozo talela bino kaka. Tokele bon na lwala ba pona ko ebisa bino ke inauguration ya labo moderne moko esalemaki kuna pona ba minere ba détail princesse alobeli.
Laboratoire ultramoderne moko ya centre expertise et évaluation et certification à substance minérale précieuse et semi-précieuse CEC na Mukuse. Ezalaki inauguré le 27 juin na centre de négoce de Muchacha kuna na Lualaba. Laboratoire yango ezopesa nzela pona ko déterminer ba valeur, ba poids na ba nature de minéraux. Toyeba ke semaine minière ya RDC ezalaki organisé kuna na Lubumbashi. Nde directeur général Freddy Mwambakani ya SCC a intervenaki pona ko expliquer importance ya laboratoire oyo pona ba entreprise minérale pe ba exploitant artisanaux nyonso. Les fous du français, Ali album ya bandeko, les français par la musique, bâtir la marché pour améliorer la langue française. Namino koyaba na biso en tout cas na vacances oyo sombeli mo na kit compé album les fous du français au Kosipila. Nous chantons et nous dansons la grammaire française. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Par le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme ne rentrait que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. J'ai appris la nouvelle de ma contrée. Le travail, l'homme n'est plus rentré dans sa maison. Prise par le travail, la femme n'est rentrée que vers le soir. L'homme est pris par le travail, la femme est prise par le travail. J'ai appris la nouvelle que j'ai apprise m'a comblé de joie. Je l'ai apprise aux heures du soir. L'accord du verbe avec son sujet, car du verbe être. L'accord du verbe avec son sujet,
C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. C'est lui qui est le troisième. C'est nous qui sommes les premiers. C'est vous qui êtes les deuxièmes. C'est santé qui sont les troisièmes. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. C'est moi qui suis le premier. 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 C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. L'accord du verbe avec son sujet. Car du verbe être. C'est moi qui suis le premier. C'est toi qui es le deuxième. Celui qui est le troisième. C'est nous qui sommes le premier. C'est vous qui êtes le deuxième. C'est santé qui sont le troisième. Accorder le verbe avec son sujet. Accorder le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accorde le verbe avec son sujet. Accorde le verbe avec son sujet. Car du verbe avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté, c'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. Accordez le verbe avec son sujet. C'est vous qui avez chanté, c'est santé qui ont chanté. Invité du jour, il y a les rédaction, il y a Info Plus HD proposé Bino élément Oyo. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Par rapport à l'élément to présenté qui dernièrement to équipe na bino, to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kruner. Projet ya a initiaka tondima to accompagner yena projet parce que tout le monde a un projet d'intérêt vraiment, ça a un grand intérêt pour nos enfants, mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français namboka oyo langue enseignement. Yé azali professeur, azo tangi sa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mingba élève.
atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français eza kodiminuer kaka eza kokita be kokita ye azwi idée ya kotangisa bana wana ya kopesa mateya na ye na ndenge mosusu omoni likanisi ya azwi yango wana vraiment il faut te féliciter ye azwi likanisi wana abi essayons de faire autrement bana balingi musique mingi bana balingaka musique mingi alors alobi naleka naleisa bango nano mpe mateyo napesa bango na créer na classe bazo osimile mpo niveau ya bana ezokokita mpe kokita naleisa bango sikoyo na musique ale sikoyo ye akotisi banzembo banotion na ye nyonso atangisaka nini toloba grammaire conjugaison formation de phrases nyonso wana oyo atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support ya liboso yango oyo ayo ezali audio oyo eza bavideo na yango mpe soki otali na audio oyo contenu nango eza lokola toloba totanga alphabet français la syllabe les mots possessifs les fous du français hein et bana azoba faut bazwa mabomana les fous du français les fous du français 1 les fous du français 2 les 4 points cardinaux azako yemba pe ba notion mosusu maté le kana classe les 4 points cardinaux on ezali cours de français te message géographie nous c'est ça kana kati eza 8 chansons mobimba mais sokotali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons et ça dans l'album français est la langue enseignement français ezali langue officielle au niveau administration et français ce que tu bien au niveau ya mboka français ezali et ce qui permet de communication na ba mboka na ba paya na bato mususu o ba lingala tête par exemple na ke France na ke Canada na ke Côte d'Ivoire na ke Congo Brazzaville ici Brazzaville tout le baté parce que bon ba ko ba lingala mboko ba lo ba lingala te ba lo ba swahili te o ba lo ba ka qui congoté ou balwa chilubate na kolobana na français tokomi la suka édition na biso ya mokola lelo merci na confiance pe fidélité oyo bozala ngo ya kolanda biso tango nyonso merci na Benedict Tiana oyo azalaki bongo na sima ya caméra édition ekumbamaki epai ya Plamedi Kibwana ye azalaki assisté epai ya Parfait Bahati tika na pesa ba merci ebele na le valable moto moko bien na bakisela e papa social na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur Rachete Lita ayeite ngaina bino rendez-vous ezaka awa